Marie-Laure Cuivre asali émission na kanda nyonso. Ayoki Karine Mokonzi ba news asika pona Karine Mokonzi la baronne Marie-Laure Marie Cuivre mwaka a craqué. Ah Marie-Laure yolobaka o ozongisaka te. Omoni ndengo doki Marie-Laure osukula fula ngenge. Me fula ngenge akena ye kotika nyonso epai ya Nima Kwakala. Marie-Laure Cuivre tala makambo ebekweyeleri yo ebebeli yo bayebisaki yo Karine Mokonzi la baronne mama YouTube autorité morale icône vivante basakanaka na ete sakana na bana popi sakana na bana bitendi mais Karine Mokonzi non et non et non. Marie Cuivre mwaka oyoki yango poza ko vivre yango olali te pe okolala te insomnie ezozela yo mokili yango en tout cas ezali penza elengi mokili oyo gu nyami nyami bote bapapa bamama bandeko bote barando na barandonete bote bato oyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te bote ba jeune garçon na ba jeune fille bote bana mike na ba bébé bote ba Sainte Anoirite Sainte Thérèse Sainte Ingrid Kabongo bandeko na kanisa oyo euti koleka na munoko ya Marie-Laure mwaka azwi vertige ye moko atangi na kati ya Facebook ya Karine Mokonzi ba news atongi ayoki kuna epesi vertige. Marie-Laure mwaka alobaka ke na bato balekaka na chaîne na balobaka ke Marie-Laure yo mbula nyonso balobelako mabe yo zongisaka te. Mais Marie-Laure azongisaka pe azongisa ebele. Na kanisa soki bolandi émission oya uto sala en tout cas bino moko bokomona azongisi pe azozongisa yango na kanda koseka oyo aza koseka mikolo yo esili na kati émission soki bomoni ya seki aseki oyo bino bobengaka ya moto akwei na velo me ngai na kobenga ngo koseka ya moto oyo atumbolaki la baronne mokili yango en tout cas ezali penza elengi. Marie Cuivre mwaka azobanga po makamukilise kaka koyeba o ayebi mokilise bongwami na vi na ye ponge eza te azokanisa siko semene ezoya na kovivre ndenge nini na nkombo ya Karine Mokonzi na kobeta bakoshmar boni soki na lali me Marie Cuivre mwaka kobanga te cauchemar ekoyela ona pongi te meme na misu boza kotambola meme oza koleka na nzela soki bato batali yo mbala moko yo moko bandi ba cauchemar ozokanisa ke batali yo po bazoseka yo bemission osalaki mikolo eleki. Karine Mokonzi sa yebisaki bino internet eza na maboko na ye bon ayebisaki bino te arapelaki bino po bino moko boyebi ke internet ezaka na maboko na ye internet ezali ye succès ezali ye nyonso oyo bino bozoluka eza pa na ye nyonso oyo bino bozolinga esila pa na ye en tout cas ekozala kaka pa na ye mokili yango en tout cas ezali penza elengi. Marie Cuivre mwaka Cuivre mwaka yo na bambulumbulu na yo oyo bayaki na site na yo yo na bato oyo bamonanaka te baye mpo bakanisi Karine Mokonzi akomi na malere yo na bato no balobi ke Karine Mokonzi azalaka na monde bandoki me siko tokoyeba soki bato no bayaki ebelebele oyo balobi mbala liboso soki mpe bakozonga baya koloba mpo na mbala mibale soki baye te mpo baloba ke bon nalobaki mbala liboso siko na ye mpo na mbala mibale
soki bayete seke yo mutoza na bandoki. Bandoki no balamukaki tango bakanisi ke Karine Mokonzi adindi na libulu oyo ezanga lidusu ya kobimela. Baye babini babeti mindule yo pe mokonzi na bango osali oyo kosala. Metala sikoyo ozaya kodoka kaka na makambo ezotambola yo moko na mutu na yo. Na makambo yo moko oye kosalela nango emission. Pe na bakoshimaro oza kolota pona semene oyo eza koya pa na yo vi ekobanda ndenge nini. D'avance semene ezo ya koto te pozo banga kaka le 6 ngai. Aïe, Marie-Laure Mwaka, Marie Cuivre. Awa nde oluki ba problème. Bon, ba problème so banda koluka kala. Okoma pe ko so ba problème banda kala. Pe ozongisaka na yo, mozongisaka na technique na yo. Ozongisaka na modèle na yo. Pe ndenge ozongisi oyo. Mutu nyonso oyo azolanda yo ayebike ozozongisa réponse. Ata bato balobaka ke yo ata balobino ozongisaka te me bayebike Marie-Laure oza kozongisa nde réponse. Me nde siko baza kotala, baza kolanda. Toza kokontinue po yeba na likambo nini oyo eza koya. Marie-Laure, Marie Cuivre Mwaka. Awa nde ba problème eza koya se koya. Marie Cuivre Mwaka, en tout cas, keba ndeko. Makambo ezokende somo. Marie Cuivre Mwaka, awa, okozwa vraiment ba problème ya kosakana te. Bundana na oyo eza na mutu na yo. Oyoka, olukaki makambo, po oza kozwa yango. Olukaki makambo, olingi basilisela yango, no, okosilisa yango yo moko. Soko kokosilisa te, bato kaka bakumisaki yo, bakosilisela yango. Lokola pe misusu, bazaka na misu mike, bakoya kokosana ke baza ba chinois. Bakoya kota ba chinois basangana, pokuna kembo ndezali, kembo na la baronne. Me kote na yo, ni neza kuna, eloko te. Eloko moko te. Eloko ezate, kaka mawa na mawa. Kaka motema mabe na la baronne. Kaka koluka bo détruire la baronne. Me bozanga puissance na ba arme ya ko détruire la baronne. Marie Cuivre Mwaka ozawa okokemba. Mémoire kokemba esomini eloko na yo. Mokili yango en tout cas ezali penza elengi. Marie Cuivre Mwaka nazana minga koloba te. Oyo zanango deja ozomona pasi. Pourquoi na ko bakso susu makambo ebele. Ebongi ngai papa robot. Tika ngana suka na ngai yawa. Tika na suka Marie-Laure Cuivre. Mokili yango en tout cas ezali penza elengi. Ciao Marie Cuivre Mwaka. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na balinga kelengi ya komba congolais TV vraiment ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na so jipe kia mata ay boss de boss ya ni ya danger donc ba ça tolo la zaki bu ya boss na biso jipe kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali jipe kiama les boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.